Bapesa kama kambe pas chef d'orchestre. Et alors quoi ba Cindy na ba Kofi wana. Si Kofi azana droit ya tambola na Cindy partout bisika o ya linga. Parce que même le roi moi si na été bon la motema. Kofi Olomide abongo la motema pona ni ponza menda sala ndende ko nanga jikuwe chalobi. Voilà. Kofi Olomide bolo bateke pas ke kamba ke bongo la motema non. Voilà. Kamba eza lié ya de leader. Voilà. Président Kofi balobi wana za sonya mbeli ba betaka likofi te pas ko beti likofi rozoka. C'est que likofi nenga loba wana ya moi suki tipeka ba combattant. Ouais ba combattant ba loba ki to remona Kofi te to bosa na ye. Mais nga na kamo to moni le grand mopa o balobi papa chéri. Mobalo a solo la bien mobalo a longola bana baso bazoka na mitema na. Toi même le roi musicien. Wana eza makanisi ya batu. Voilà. Amemiye akeko bakende ko sambela. Voilà. Même si bakende sambela pour orchestre na bango. Bakoke pe ko. Nde bakende kuna na ba ko sa nini? Ba dompe. Akoke pe na kamba pe ko sa ba dom. La chaîne des actualités, la chaîne des qualités. Na koleka nanga na shamba ya Santivi, na koleka nanga na shamba ya Santivi. La chaîne, la TV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes, bienvenue dans votre chaîne Mabia Star Télévision, dans votre émission Koangola. Koangola, c'est une émission de laquelle Danity Manga a toujours le plaisir de présenter ça pour vous, car Danity Manga nenga kutana kada bino rendez-vous ya biso nakati ya chaîne ya Mabia Star biso tolobaka eloko avec notre maman de maman balobi maman Mabia Star Air Style Kolo eloko. Là je tiens à dire de big salutations na bayo ya ngai balobi bureau bayo ba c'est raté toujours ko soutenir biso. Là je vois Christopher Songo mon balo azanga ke eloko te na kati ya Londres wana et na eko mona lisusu Pati Nzambe de Londres, Dadi Ilenda na France, Fola Mazambi Raya Kitendi na Paris, Thierry Wayembe na France, Yasmin petit frère de Jésus na Paris, JC Meya le boss na kati ya Londres, Dr Achille nakati ya Londres, Willy Chorch nakati ya Londres, JP Bouaka na Paris, Pati Vunda na Paris, John Spiritu nakati ya John Spiritu nakati ya Paris, John Spiritu nakati ya Paris, Jean-Si Vula nakati ya Paris, Papi Chesco Mokondi ya Paris, Olivier Vita nakati ya Paris, Pichu Ngituka 001 nakati ya France, 001 nakati ya France, Bilgat de Genève, Patience Muzingu na France, Président Gabi Yaba à Londres, donc nakati à Londres, Kisangala de Luxembourg, Angèle Loué, Mwana Star, Aza Star, Balobi Lelo,
actualité ezali moko daniti mangasoka tele makaboy boye baraka azaka toujours na esengo ya kotelema liboso ya betando ikena bino pona kopesa bino ba information ba obilelo tokolobela Koffi Olomide Quadra Koraman descente na ye bande ko bokomona yango tout à l'heure là na kati ya chaîne na biso wa Koffi Olomide ake kamba après concert na ye. Est-ce que Koffi Olomide abangi ba combattant to Koffi Olomide alinga bongo la mutema et puis Koffi akeye mon côté amemi Cindy Lekier. Amemi Cindy Lekier elingi kolakisa nini? Vieux Quadra alinga tike la Cindy Lekier. Quartier la terre yango esengaki tata ki mbangu amona bango asokola bango to eza nini? Parce que makambo ekomi mwa kokamwisa kamwisa tomonaka vie na biso edingwe kamba Weranson kamba. Est-ce que faire le goal la paix après pyromane awokende kamba eko sekisa balobi na kotika bino nanu avant na daniti mangasa la ba commentaire na ye to lobela eza nini na ngana bomona image ya kamba ndenge Koffi Olomide ayaki tokobanda na concert moi extrait ya concert ya Lemba Muke bomonika moi extrait Muke bomoni siko kamba ndenge nini Koffi Olomide asololaki na bana kamba nyonso Koffi Olomide apesaki moi ba parole na ye musique na ye akendaki po asokola mai ya kamba parce que soka zongi lisusu poto ba combattant est-ce que ba romona ya boketu vieux Koffi auti kamba. Je crois ceux qui n'ont même pas cette personne merci na ndeko na ngai o asimbelinga caméra ba obi ya biso na technique ezala kaka boy Guti mobile ya bien mobile moko azala na lèvre bien hein le jeune marié Guti hein mobile ya taille quoi masala biso moko ndeko na ngai balobi musana na biso esenga kaka boy to la kisa bango na image et puis to zonga to solo la ta mona deux personnes na kati émission yo ko Angola poto e bandeni to kobeta toleka.
Bonjour, Ramon Pao. Voilà, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Il y a qu'on retrouve Bino encore. Après qu'on a la image, je crois beaucoup mona. Bana basi ya ba mbingami balé ba telemi pembeni na ngai baza pe ba chroniqueuse je crois ba sala rapé ba misala na bango na internet na boye na kopesa na mbote. Bonjour Weti. Bonjour Dani. Boni nanu. Naza très bien. Voilà, et remona na kaka mikolo ba bi ba bengo jetu Weti la japonaise. Ouais, waneza kombo ya poupée fragile ba bi mobala pembe mutabambi ngango. Abambi yango. Ba na poto ba fan nyonso balingaka Dani Timanga. Jetu Weti yeyo. Voilà. Jetu Weti la japonaise balobi moi ça tatu somo to abambango voilà baté na dosé voilà to zapena jetu ye mokote na mupanja wa bonjour yaya bonjour voilà bande ko pe ba kolanda yo je crois ba olinge belé ba ye ba kombo na c'est un journaliste c'est un chroniqueur asa rapé musala na ye ba olinga na ba ye ba kombo na yo pour que ça no bien merci beaucoup kombo na nga Monique Katende voilà Monique Monique Katende donc kombo na nga ngwana moi si ya mwindu oyo aleka atabana go Monique moi ça mwindu voilà babi moi ça boya opakola voilà moi ça boya mafuta voilà moi ça boya bitiata ouais pesa bana poto mitu passe maman botanga na mwindu angolo voilà merci beaucoup nazala de chroniqueur awa torozwata ya Robeta je tout c'est l'homme analyse autour ça là invité vieux Koffi Olomide après concert na Lemba ba misu ba baki ke Koffi Olomide bakangi ya kosala 10 ans a Rubimate Koffi Olomide na musique ya Congo to bossa na kombo na ye ceci c'est là mais to yeko mona vieux Koffi Olomide
na lemba concert à BTP. Après cela tout le monde car le même Koffi Olomide maman lobby nango après concert à Kekamba. Analyse ni non koko sala nanu et puis koko lobanini. OK, merci Dani Timanga. Koffi Olomide aza leader de leader. Voilà. Président Koffi balobi wana aza Sonia Mbeli ba betaka likofi te parce que beti likofi rozoka. C'est que likofi nenga loba wana ya mwa suki tipeka ba combattant. Ouais, ba combattant baloba ki to remona Koffi te to bosana ye. Mais ngana kamo to moni le grand mopao balobi papa chéri. Mobalo a solo la bien mobalo a longola bana baso bazoka na mitema na rumba. Donc aza na ekaka président na biso ba pona maramba kamba wana ndenge lobby pona ngai j'ai tout est la japonaise balobi moi sa tata bambwango mais na bambango te na dozango pona ngai na koloba nini na koloba ndeti boy soki komona Koffi déjà na kati ya kamba kei peut-être azala makambu na pona kamba wana to ebi ke musuba alo ba vie Koffi alinga bongo la mutema alinga ko mané monsale ya nzambe siko a choisir déjà église na ye parce que le roi banda pe ko boya église a choisir kamba te Koffi malgré Koffi azala mamba monja musique mais tata nzambe mutasala Koffi azekela mu ya nzambe ayebi pe ndenga zana Koffi ayebi ke nzamba zali kamba neza mamba ebele batebele bakenda kamba te kapo baki obongola motema batebele bakenda kamba pe akena makamna ke kozwa pe pouvoir kana kamba kwa eza mai wana eza mai mo sacré eza mai ya bénédiction eza lokola ba série ya baliziba betezia donc mokaka tani soko za maladi na yo okyo kwei na kata liziba wana osani obikisami ouais yo moko siko mutu oyebi tina nini ngala zokendela kamba wana peut-être pe akele amsuko renouveler ba succès na ye et pas nzambe na ye kuna peut-être pe akei po soka kya sukoli tanga kokendeli susu akotisa mikanda ke kobeta ba kombata bandima ye peut-être ye moko miyebeli tina nini akei po na ngala kolo babongo voilà ye moko miyebeli tina kei tozana jetu ye moko te Monique Koffi Olomide la kamba batu bakomi ko juger balobi ke Koffi Olomide a bongoli motema Koffi Olomide a choisir kamba parce que a obi ke Simon Kimbangu c'est que batu bandima ndenge batu kimbangise balobaka ke Nouvelle Jérusalem à solo et ça rende na kamba Koffi Olomide de abongola motema Koffi Olomide abongola motema pona nipo nzambe nda sala ndende ko nanga jetu etcha lobi Koffi Olomide bolo bateke pa ke kamba ke bongola motema non kamba eza lié ya mutu nyonso ngape na ko kende kamba kande Koffi Olomide ake kamba mutu na mutaza eloko nini akokende luka kuna na kamba ya maya kamba na basakana na ngote ebi maya kamba na ato teka ata lopango vandi soko boaki yango bato ba okima vous comprendrez c'est Koffi qui ozwa pe maya kamba poleka oke poto soka boaki ba kombata bakima mutu na mutu aza na intérêt ya eloko oyo azoluka ye moko ebi nini yakenda osala kuna na kati ya maya kamba vous comprendrez mais siko leka memi pe Cindy le cœur poso to mona Koffi ye moko anglaise a bien hein Monique siko amemi Cindy de cœur siko elingo la kisani mais Cindy aza proche na ye mais kasi ba danseuse ba musicien pe ba rapproche na non Cindy aza proche na ye vous comprendrez elie Koffi elie Cindy bapesaka makambo kaka na mutu azala pembeni aloko la président ya mouvement na chef orchestre jamais président mouvement kosa mo loko moko boye aki ozwa mo mutu mo baza na niveau C abende atika chef d'orchestre bapesa ka makambo pa chef d'orchestre et aloko ba Cindy na ba Koffi wana si Koffi aza na droit ya tambola na Cindy partout bisika o ya linga parce que même le roi moi si na été toi même le roi musicien wana eza makanisi ya batu amemi ye akeko bakende ko sambela emso bakende sambela pour orchestre na bango nde bakende kuna na ba oko sa nini ba dompe akoke pe na kamba pe ko sa ba don Koffi aza mutambo wa ceci wana les grands mopao omoni Koffi zana Koffi toujours à défendre à Kabas omoni banzembu na eso ozwi ba déception au taliboé au comprendre que oui banzembu mopao et ça langa bien aza capable de tambola na Cindy skana swazali ya ovanda na Cindy skana swazali po omoni moi Cindy zana moi Cindy kanda protéger mobile to lobite ke ba vivre mais moi Cindy protéger mbal comme pe Cindy a protéger papa la biso Koffi ou soit tu sais que Koffi Olomide ndenge ba kizaki ye ki akanga ba danseuse abimaka na bango ya
moi qui na kamba pour avoir pouvoir moko bo atali sabatuke yé un muso azana mais innocent ndenge to benga veka au fait zala dia na pouvoir zala toujours likolo monte pouvoir ngo quitter pas ba fali di cap la merveille a baptiser yango ce pouvoir nini Kofi ko lukali sous pouvoir pa Kofi nenga za na sila raté ya za papa social papa chéri ya ye e matraka mafuta ezo mata alors Kofi ko kena na kamba ko kepe ko sala ba don ponanga ake pa sali ba don ko kepe ko kutana ba sali na nzamba za mutu akoko kepe ko kota moi si je ne po ba sambelela akoko kepe ko ke ko toka pe moi wana po mai wana eza bénédiction ozomona donc eza ba ndenge bela ko kenda alors yende mutakendaki ye moko mi yebeli tina nini o akendaki soki wana esala kaka selon de yo mutu okanisa et protéger mutu na ba maladie na ba makamo quelconque donc amoni kande to zo a bible so zui mai wana so bike na obika na bible na obika na bible to mona ba pasteur msu chama ili kola tv bonde la pona ngo yo mona pasteur wana mais kondima na onde sani ezo biki sa yo o comprendre to tika ko kanisa ba penser mo boye non o ya kansela mninga mabese ke mutu sala ngo o comprendre wala se ko lobi ba combattant ba mo bango mutu ba kanisela ba mabe mais to kanisa ke Kofi abima na ba danseuse na ye c'est que yo moko sala c'est que yo pe président moko obima ka pe bango pe bala kisa biso la cousu ba petio ba bima na ba oui kati binote Monique balobi fia catalogue fia bassin botala randa télé voilà en plus na kati binote nazo loba penza pona ba combattant bakombata pe baza batu loko ya bisoti bakombata bobosana ke bino po bokende kuna bosa ki kombata bo uta na Congo ebele bo uta na RDCA et bongo lelo ba jetwe pe so ba biba kene ba potango ba toko biso so pe toko ba combatrice bongo bino ba combatrice ko changer ne loko de Kofi aza bino otika ko traiter ba musicien na bino loko la ben koni moko boy to yebi bien bo bundaka pona biso batu toza awa na RDC alors que bundango pe comme kena ndenga mabe comme tu le crois Kofi ali na cop na musique tu le crois wera ali na cop na musique tu le crois faire rigola na cop na musique parce que ce bino botila bango bakali talaka bobo majeti ba combattant to sola bien ya boketu purifier bokila lokonda fa pekato ape avia kati surtout ya boketu na vandela pe na ba no betela biso ba ya boketu avia to eba kyo na ba style wana vraiment mais talaka yo penjo mo pesa moto ngala yeba ki vient nga boketu soka tika bakini akende za pona ba nalingi na loba kasi na ikoyo kasonyo nalingi na loba kasi na taliko banga prison banga ya maki sa ba devie na yo souviens comme vraiment tika bongo tiana se ba tiana se vraiment to comme déjà la souka to comme na souka Monique mona yo ya souka et puis numéro no ya téléphone bato bakola na yo ba ko sepela ko benga bakoka ko benga yo merci beaucoup bon longa na lo baso to moni ba musicien na biso ba kemembe église to kamwati po baza batu bon pe bazana pour sanzamba pambola bango moyibi kuta okay ba lo banzambe pambolanga boni musicien oyo oyemba ako éduquer masse voilà na la kuta mission mo fali aloba abi soko moni ke ngai na zo mbongo na kisu soit musique na sala ya kisi yo pe kende na ko simba kisi yango okoma loko ngai pour comprendre que on a bandaka na pasi na makamnyo so na zio yo na bandaka na baketi moko nini mais to mon tomba lo balikambo kisi ba pe aspirine pesa kisi chloroquine pesa kisi loko ngane na abwe na simba na ngami ba tetracycline eza na ngope kisi so na meli ngope ego pesa ngape makambo pesa ngape succès o comprendre donc bande konanga penda ba fan nanga o bolinga Monique Katende moi sa mwindu moi sa boya produit moi sa boya komela bimela mela balobi c'est naturel c'est naturel donc bino makasi so lingo zwanga numéro WhatsApp et surtout oui numéro contact nangeza plus 243 082 20 57 807 plus 243 082 20 57 807 donc apesino ambote mingi Wivin Katende Wivin Malumba Mikler Katende Nathalie Malumba na Paris Babile ya Malumba moi na Paris à Tongo Pierrette Malumba
Bah gros bisous. Voilà, bah gros bisous. Merci, là c'était Monique. Je tout dit. Mot de la fin, et puis numéro, il y a téléphone et ça à moi bien. Mot de la fin, ça le bas mot de la fin pour une émission. Pour une émission de la voilà, tous à l'internet, tu le lobara. Surtout le yolo de Hato la Munki, na yolo mais là l'internet, la Munki. Voilà. Merci beaucoup. Nga penda na loba nga mingi te pour dia na sina lobby. Ba fal nyonso ba nga je tweet boye bit no boye bi je tweet à lobby. Ya na kapo na pesa bilengi la japonaise. Ba lobby combo ba bambinge pas star mobo donc etikali. Je tweet la japonaise ya bambo tatou toi salonné. Mais bamba te ya tiakaka na C. Mais on a un téléphone ezara plus 243 89 55 950 47 plus 243 89 55 950 47 na suka. Donc bambote nange belé na imoko Gucci balobi Gucci caméraman moi malamu moi mobile moi taille ya maneke balobi bambo lèvre malgré bonsoir na mini moi ba compréhension qui était babi Gucci sinda motema ma Dorcas Gucci akoka ko mota opona caméra papa bambote nanga sina pese belé na imoko Bishop Malavis papa na ngai balobi moto na Nzambe oya bambaka je tueti maboko na mutu donc be pako la maison kita na bosanité maman Françoise voilà basali na Nzambe so pe je tueti azobela to problème ba fukami babanjole la Nzambe o sentir pendant ndenge molimo la Nzambe zo kita bambote na ngai sous bebele na Dani Chimanga balobi mo papa social merci beaucoup mobala be baziwa mobala na kati ya basi Dani Chimanga oluka mwasi Dani Chimanga oluka vraiment Kambote belé donc nalinga bino donc je vous aime. Voilà. Bah donc bah bisous belé ciao ciao. Merci beaucoup là c'était Jetoueti. Quant à moi l'émission Koangola d'aujourd'hui et je dis déjà Soukala Yango et na opesa ka merci mingi na oazala ki na simaya caméra mon frère confrère na ngai o asunginga lelo un Gucci Sina bah le jeune marié donc moi mobile moro bon ya sous jeune marié te bisonneto oya po il y a des avani na mama comme Camille te ngai il faut Gucci pariner ngai so moi c'est là poto Gucci mdo pariner biso magaba ko mobenga mobile ya nani comme mobile ya nani oyo mobile na afida litu aboya la taga saratola na lobby. Voilà la basi merci beaucoup na Christopher Songo mobile ya solo na kati ya Londres o azanga ke lokote na kati ya Londres wana Christopher Songo Pati Nzambe de Londres Dadi Ilenda na France Fola Mazambi voilà Christopher Songo voilà Christopher Songo j'ai tout étié voilà Christopher Songo za ba compte rendre na ngai j'ai tout étié peso belé donc ya kolobeza vraiment voilà si voilà zaki j'ai tout étié pour la Christopher Songo na zaki na Dadi Ilenda na France et Fola Mazambi raya kitendi donc ba bit mukolo kitendi na kati ya Paris wana Fola Mazambi latisa pa lata kaka kitendi esila raté malgré papa Wemba kenda kufa na ye Fola Mazambi azawana le défenseur mutaza ko défendre kitendi na ndenge ya solo kwa Fola Mazambi raya kitendi Thierry Wayembe na France Yansme petit frère de Jésus na Paris JC Meya le boss na Londres Dr Achille na kati ya Londres wana Willy Church na Londres JP Bouaka na Paris Pati Vunda na Paris John Spiritu na Paris Jansi Vula na Paris Papi Chesco Mokonzi à Paris Olivier Vita na Paris Pichu Ngituka 001 na Katia France wana Bilgat de Genève Patience Muzingu na France Président Gabi na Londres Kisangala de Luxembourg Angel Loué Mwana Star Aza Star et na opesa ka merci le sous na mami balobi mama ni mama babi mwasi ya solo na kati ya Londres wana mwasi Nzambe soka ko bima Londres mobimbeza d'accord balobi mama Mabia Star Air Style babi mwasi soko lingi balula yo le 1er octobre le 30 babi salwe za ka moko soko leki na salon Air Style te c'est ko vanda na Londres.
C'est que yo beauté vraiment cheveux père m'a appelé. Hein? Salon Air Style na kati à Londres wana. Quant à moi Daniti Manga non pas ça nous merci pour déjà Daniti Manga kunaki ya zonge déjà boulot. Merci na bino nyonso bozaki wana kolela nanga bo soutenir kinga. Quant à moi na pesika biso ba merci makasi na Guti oya zalaki wana na sima ya caméra et je vous dis bye bye, je vous aime. Bye. La chaîne des actualités, la chaîne des qualités. Na koleka nanga na chaîne de Santivi, na koleka nanga na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.